Effectivement, Dieu de cet esprit, on aperçoit sa divinité. Ils ont filmé déjà. Moi, rouge. Ils ont filmé déjà. C'est bon, ils ont filmé déjà. Au nom du Père, qui Papa Kisoloke Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, le Messie, revenu sur terre, et le Saint-Esprit, Papa Diangana Kuntima, on la personne Papa Simon Kimongo Kangani. Le Père Céleste qui est en Kamba de Jérusalem, l'Esprit de vérité, sa divinité donc. On est aujourd'hui, Tozali Lelo, le 23 février 2015. Tout ça, Kokoba, année au transitoire, au Koti, par rapport au Koba, notre centenaire, Papa Dialungana. Kalamingité, tout le Jérusalem, tout ce pela, Namululo, aussi là, pas qui se locale, Yenzambe Tata, pour le centenaire d'ailleurs, et aussi là. Mais en temps, évidemment, sur le Monaki, Masolo, et Tikalaki, na Bambuta, Nabiso, Oyo, on a Zobenga, Pote, il n'y a pas qui se locale. Tu as vu Masolo, il y a Bukama, le 19, dans 89, papa, novembre, papa qui se locale. Par là, par rapport à Pointe-Noire, la ville de Pointe-Noire, en République populaire du Congo à l'époque, ou bien République du Congo actuellement. Le Congo Mazagimbango, la Pointe-Noire. Bonjour. Bonjour. Papa, merci. Il y a eu plus de 6 canaux au sein de la capacité de Gozali, couturier. Il y a la carte de Matata Kimbango, c'est ça qui va y avoir mingi ou du fumalo à l'attaque. Mais il y a une poussée pour les camoufler, car pas battre les musiciens. À Pout. Autant que pas que sur lequel la voyage n'a pas Pointe-Noire. Tata, vraiment, tout aussi, ça ne n'a pas que sur lequel mais Nzambe Tata, ça nous parce qu'il y a des gens qui ont payé. Pas de Lungana. C'est Kaboye. Moi, l'histoire que c'est un biseau, tant que na porte la kuna, na c'est qu'il y a un ennemi. Bon, merci pour la parole, papa journaliste. Comme on a dit, papa Mpongo Toko, on a banni papa grec. Vous allez couturier, mais ici. Alors, en 89, j'habitais déjà le Congo-Brazza, à Dovisi. Alors, 89, nous allons qui dernier voyage à papa qui sont localisés sur le Congo-Brazza. Alors, Tokende Kinaye, na Pointe-Noire. Comme na Pointe-Noire, comme Ikuna, son premier dimanche, c'était la mort de Franco à Kinshasa. Bon, tu vas prendre une nouvelle, Franco a Koufi, bon, biso, bon, Italie bisoté, bon, Mawa Isali, mais, bon, tu as une église. Comme une église, tu as Sambili et Sili, tu as commis, kilte dimanche et Sili, tu as Panzani, tu as Bandaku le lundi, kilte matinal. Tant que tu as Silsi kilte matinal, alors papa, qui sont localisés, papa Kouloutou a joué une invitation, la société Moko, société pétrolière Moko et à Pointe-Noire, où il commis les lots baso benga à Moko. Tant qu'on a na bossa ni soki zaki kombonini. Alors, tant que tu sali petit déjeuner, bon, soit musicien, tu matina mutuka, tu keli bosso. Comme on a na société, tu quittes na mutuka, tu s'installer na kata lupango. Mise en place, n'importe quoi, on kembo. C'est la pona koyamba, papa na biso. Bon, juste au moment où papa alingia koma na portail. De mon voiture, mon coyote vitesse na kata société. C'est une grande société alors. Et il y a vitesse. Et il y a pembe na biso et telemi mundela bini. Abimi na kata voiture, abimi libanda. Juste que papa paye a commis la voiture. Alors mundele wana, il a commencé à s'agiter en disant non, non, c'est lui-ci, le fils de Simon Kimbango, il n'entre pas ici, il n'entre pas ici, vous autres vous pouvez entrer, mais lui il n'entre pas. Donc, Azoganga, tout ça, Koganga. Papa, Azotalaï, Azanakata voiture. Agangi, côté na kata lupango, côté na voiture. Allez, Azongi, papa, Abengi, protocole, non, tout ça, on a besoin. En qui Congo à l'État, Beto Futuka, il y a Beto. Tomatina Mutuka, Yeti Mpaka, na paroisse. Son d'accueil, qui m'a dit na Mpaka. Comme Kuna, tant que papa a un micro, Abi, mais batoyayi bakozola ve mokota na société bao bakozola avec na mpimpa mukuvandaka déjà kuna na kati, c'est-à-dire liongo lobake bakanisi na ke kuna pona kende ko bebisa biloko na bango ko nyata alors que ngana butu na salaki déjà na moni makamunyo surtout basala kana kata compagnie ona sona linga ko bebisa ngo mais na butu déjà na bebisa ki mais bon
pourquoi nazaki na invitation ya kokende kuna le matin bon bon nasali pe eloko moko ya mabe te. Invitation eutaki ndenge eutaki wapi? Invitation wana tozalaki na mama na biso moko tozala kosambela na ye alobali na ye azali kimbangiste te mais azalaki directeur na compagnie wana, directeur technique na compagnie wana. Ye moto apesaki papa invitation akende ko visiter société et pas ye aza mokonzi. C'est par là que tozwaki moyen papa andimaki invitation. Bon tozwaki nzela toke kuna malheureusement bakolo compagnie mindele ba bi non akokota kuna te. Yo mwana sima ki mokota wati. Akokota te. Bino ba mususu bino ba ndimi bokokota na bino bo visiter mais ye akokota te. Alors papa bino tozonga na biso. Zonga ki na paroisse. Alors papa lobi bon bokipe makambo wana te. Alors yo papa ko s'inquiéter te ndenge na koti te. Na sepeli na invitation na yo, vraiment na sepeli na yo. Non soso sala pona lingomba à travers moi na yo. Na yebi. Nzamba ko sunga yo. Obanga peut-être kuna peut-être ba kolongolo musala bien ba kosala nini non. Ba kosala yo au contraire ko ba grade no ko matali susu. Wana maloba papa na kati ya paroisse. Alors papa tango asilisi ayo ko pesa ye moko a mi pesa invitation sikoyo. Alors bien biso ba musicien bo s'apprêter pour kende océan pour kende ko visiter na biso pour kende ko se détendre na océan. Allez tout de suite bon ça le petit déjeuner allez to kende. Pour le kilo ko kulia le matin à mituka toke na côte sauvage. La côte sauvage non derrière le bandeko ba pote noir bandeko biso ba bandi kuna betanga kuna na Victor Gagneur à l'époque il y a que na nima ya pour na SFCO na nima kuna. Voilà. Ouais, moi c'est ma première fois na mona côte sauvage et puis na mona océan makambo esalaka. C'est ma première fois. Skoyo muta avant comme wana moi le wana chers amis vous nous suivez à travers les médias. Vous voyez notre papa ici, notre collègue, Asa musicien, mon nez n'est pas musicien, que j'ai qui, monsieur Afaki. Si Kabouya, elle est là, c'est le logo Salamaki. Pambake, mon délai kuna. Aboye que non, pas beaucoup de côté. Mais ce qu'on a dit, c'est que Nzambé yé, Nzambé tata, même maïe, beaucoup misaye. Mouta, tokenan. Alors, Tokei na océan. Tokei, biso liboso, ba musicien, tokomi kuna, tobandi ko installer, et sika papa kovanda. Tuzi tapis, tu wana, tuzi parasol, ya gaillard, tu wana, papa paye. On te va pas bishop, on peut chez nous, on a été maille matakami. Voilà, voilà. Bah, colo pointe noire, non, papa, place bozo tia tapis, oh, na parasol, les a maille, yaka kwa envahir, donc ils a ici quand on vend te. Alors papa yé moko na modèle na yé a communiqué biso que non bo installer kaka place wana kaka place wana bo tia bo kene pas moussouté bo installer biso peut lobby to kozala kaka awa to tia awa bon to installer sili mai yangoyo presque à 10 mètres c'était la mai à 10 mètres bon to installer papa yé après les honneurs papa vandi na kiti to moni mai papa vraiment ningisa kinga mutu phénomène mai oyo ezotomboka na façon moko ke tozobanga mais lokola biso toyebi ba papa tozobanga te zokane mai ezokumisa mokonzi na ba Pontenegre bazobanga mai bango moko bakolo mai nango bazobanga puisque toza trop très proche ya mai mais biso lokola tozotambola na yemei papa qui se loquel Dieu le Père banzambe inget tokumisa wana nzembo bezobanga ezalaki te toza ko installer eloko wana na kimia papa tango avandi tomoni mai ebeta cri moko ndenge toyokaka souffle moko boya océan eleli ndenge wana mai ekumisi nzambe mai ekumisi nzambe alors epusani musika ezongi mai ekei wana océan Atlantique si vous venez à Pointe Noire papa oyo ozoyoka côte sauvage Pointe Noire ce n'est pas n'importe quel océan océan wana parti wana eza très sauvage donc okotelema wana te otalaka ngo okobanga on dirait kobenda yo c'est ça pe mai ekokoma epa yo otelemi donc il faut fuir okende kotalela ngo très loin mais biso sikoyo place tovandi place tozobeta miziki tozalaki à 10 mètres ya mai mais mai ekimi biso plus de 100 mètres et poussani mon cousin ya Selimwana encore poussana te voyez chers amis vous nous suivez à travers les médias qui m'ont dit c'est presque Ratelki c'est extraordinaire papa qui se loquait l'eau c'est le seul mot en français qui est composé de voyelles E-A-U mai
na français le mot satana donc français l'on Lucifer O E A U c'est un seul mot pas de consonne parce que le consonne et la voyelle est syllabe donc voilà il y a que simba et pesi de bien zita mais y le kowana mai o ce qui est o et puis en chimie c'est composé d'hydrogène le dioxygène d'oxygène le hydrogène d'oxygène donc il y a 2 H2O muta to ko banana alors papa eloko to monaki oyo seplisaki nga mingi koleka en dehors ya mai ndenge ezongaki tomoni ngai oyo personnellement nga naza mwana matadi nabotami na matadi donc yebi mai ndenge ezalaka nayebi mai ndenge ezalaka ngeti fleuve nakenda mwanda namoni océan mais namoni bon mai moko très calme et tout ça mais namoni tomoni biso nyonso tozalaki wana mbisi toute sorte ya mbisi oyo evandaka na océan eya esika wana ezosala bagymnastique requin noir tomoni yango deux requins plusieurs requins ezosala basaut en hauteur ezoleka boye oyo asaute kote oyo baye kosala croisement bazongi na mai wana pa kisoka admirer papa vangi ndenge kela munaye ezosala ne bajeu alors biso tout en jouant la musique tokomaki ebete na kotala gymnastique oyo ezoleka na mai na bambisi donc todiminaki un peu pression ya musique fenisi mosiko tokitisi musique tozotala mais qu'est-ce qui se passe au juste ngai oyo baleine oyo balobi baleine namona baleine na télévision doapprendre yango na classe mais j'ai vu ça namoni baleine boyi baleine namoni yango aye avimbisi mokongo mai esopaneli ye abwaki mai soki na bazolo soki mpe na monoko abwaka mai wana eforme ba 1000 étoiles eza moi me bozomona mai wana abwaki ebimisi bacouleur ndenge na ndenge nyonso wana bakumisaka nzambe na papa nzambe akotikala kaka nzambe ya solo sans papa kisoloke lokelo Dieu le tout puissant mbelinga natikala komona babiloko wana te na banga océan ti lelo oyo nayebi ke nzambe azalaka na mai. En tout cas, Mbouta, papa, merci beaucoup en tant qu'apôtre, papa, voilà, autant que nous nous a dit l'apôtre. Longi savo, longi qui m'attend, longi qui m'attend. Mbouta, si quoi n'est aucun apôtre là, ma solo le local nyoka à toi tête. Il est guindé nini. T'as peut-être pas de quoi, tu as mal, l'autre va qui se faisait en formation rose quoi, mais tu as mal à petit pas qui solo, petit qui wana isko. Peut-être nous selon. Papa, c'est-à-dire point noir auto qui n'est qui wana. Zalaki point noir moko ya ndenge mususu. C'est-à-dire lelo tozo vivre maka mususu. Tantôt ya isengo. Mais beaucoup surtout beaucoup mina pokwa bilongi na biso changer. Donc mina kanda. Donc papa solokele nzambe ya banzambe azokola biso. To uti na océan. Tozongi na paroisse asengi lobby rencontre dialogue ngai na ba groupe nyonso. C'est ça. Dialogue. Alors, les conseils manakati andako. Tout le monde a chorale, koreki, dirigeant, chorale A, bisofaki, tout que solo na papa. Tout solo là, bisofaki tout solo na papa libanda. Tout solo na yé. Faut yo kamituna. La réponse tout papa azo pesa biso. Quel est ce mot? Mais une surprise chorale C. Chorale C tango ekomi tour na bango bakota na kati ya ndako président na bango liboso papa mbala moko bimi na kati ya ndako aye na porte telemi na porte simbi porte abi beno banani abi papa beto chorale C benike ko kota fe bo kota wate bokene nana bokene ko kamata babiloko na bino bosa nango bokende ko bwaka yango kuna na océan na beno na pointe noire ya beno bokende ko bwaka nano biloko na bino bongo sima nango na ko recevoir bino soki bo bwaki te que personne n'entre ici papa biso prenga yoyo présent bangi beno na présent na za wana na zolanda alors chorale C ba se retirer bakei tant bakei papa a changé version abi non bobenga bango ba yawo bobengi bango. Ils sont des richards ces gens-là, chorale C. Banambongo. Alors,
oyo bazongaki papa olobi na bango non bokende bokamata biloko na bino nyonso ole bokende kobwaka na océan boya nango awa nga nalingi namona yango awa oyo akoya nango te ça ne vaut pas de la peine aya koluka nga nasolola na ye non eza na ntina moko te bokende borécupere biloko na bino nyonso boyela nga yango awa toyokani ingeta papa bango wana bakei epa totikali papa amobilize biso bamusicien na bapied gauche alakisi biso esika juste na mopanzi ya ndako ya résidence botimolanga libulu awa libulu ya monene tobandi mosala totimoli libulu ye moko alobi bon stop mbala moko bango mpe babandi koya na bamala soma na mala eye. Donc les malles, vous savez, c'est des valises qui sont en fer. Voilà. Le Rwanda, papa a ordonné biso. D'abord, avant au Fongolango, yemoka au Fongolango, papa pesi biso na mbote. Biso batoko kamata biloko wana kubwaka na libulu wana. Apesi biso mbote moko mai. Mais mai ici, allez, yo moko koloma le Fongola, Fongoli. Na kati tozomona ba document, ba chaînette, ba gourmette, ba montre, ba bague, ba biloko ndenge na la malle est pleine. Allez, boka mata bosopa, to sopi nyonso. Mal bocha kuna, ye moko aza ko recommander. Mal bocha kuna to kuna. Alors babandi ko ya. Oyo bakendi ko boka na oseya, bake ko boka. Mingi bayaki na paroisse na ba biloko na ba. Basopi. Allez, boluka pétrole. Nyonso foko tumba. Pétrole yé, sopi, tumbi. Après, tango esiki, to sipi mabele. To zongi na kati ya temple sukoyi. Parce que ndako mire séparé temple na ndako. Une résidence. To zongi na temple, papa abandi ko beta li solo ya Pointe Noire. Bino Pointe Noire na bino oyo, Pointe Noire na bino oyo. Nikoleza koya tokoyeba likamunini sana Pointe Noire na bino oyo. Bon, biso ba oyo toyebi que Pointe Noire c'est non on a donné à une ville. C'est ça. Or ezali eloko moko ezali esika moko. Donc en Afrique ou dans ce monde ba magicien eza esika na bango bayaka kosala ba numéro retrouvailles Pointe Noire wana. Alors tokenda kuna expressement pour tokenda koyeba bala kisabiso Pointe Noire ngo eza nino juste. Alors ezali ilo moko boye e uti na mabele e kota na kati ya océan. Donc so to komba 12 heures biso awa 12 heures c'est soleil ya kablan mais kuna tango zo ta la Pointe Noire e koti na kati ya océan ke musika. Donc il fait noir. Alors okoko mona même eloko ya pembe ata mutuka bien bateau etelemi kuna na suka okomona ngote puisqu'il fait très noir au Kansambule zobeta kuna tomoni yango yoko zonga ngabi mboka oyo ndafuna bana koyaka wana sala ba découverte ya mboko Pointe Noire. Papa atikala kolaka bango ndenge bozali wana mingi baye komeka ngai na butu mais boya na bino ata sikoyo ndenge za moyi boya na ko recevoir bino mais yo ya na butu ya ko lukangai non ça ne sert pas. Nous avons papa sur Mugimba. Non. Donc bon bandimi kaka papa bandimi kaka. Boso ya ko meka ngai na butu. Abi mais ngana na leki moto. Na leki moto. Moto ezikisaka ngaso ko yepa na nga. Donc okosika teme bon minute okomi poussière. Oyo alingi surtout lelo yo na kolala pongi ya kitoko po babengani ngai kuna na société pétrolière mais na uti hôtel la biloko na ngai na sala mai komisi ngai bambisi komisi ngai est-ce que bino bo sepeli te papa to sepeli papa biso mi seto sengi papa faire découvrir biso eloko mususu parce que tito vanda kana Pointe Noire to éviter que makambo bongo ezalaka kuna na océan. Faire découvrir biso eloko mususu ben soki na koyaka lisusu soki nzamba sungi ina ye lisusu ndena kolakisa bino lisusu makambo ya Pointe Noire na bino oyo mais yo mwana papa keba na makambo ya Italie Pointe Noire soki ozo continuer kokendaka na Pointe Noire wana okotika la kuna libela bino wa mususu ozo yemba
nzoka oza na bague ono yemba kitoko ozobeta miziki nzoka oza na chaînette et puis bino ba musicien Pointe Noire pourquoi yo musicien ozobeta miziki na ndako nzambe moza na chaînette effectivement dit au limite oza na baninga ya Pointe Noire ba chaînette na bakingo or biso na Kinshasa awa c'est interdit, c'est interdit. Un homme, bague, oyo bijou, nzamba pesili nzela, et ça bague et sili. Yo moi na mobali ko la tabili parce que mutamutu na kokata ma parenthèse. Biso boto ça la recherche, en tant que chercheur, on est allé découvrir que les bagues, les bijoux que vous portez, dans le spiritisme, ils allaient nier Lucifer. Donc la matière fécale de Lucifer. Et là, dans l'anzela, et ça, les réseaux de communication, ils se retrouvent en quelque sorte. Donc, moi, si j'attends, moi, c'est peut-être que moi, tolérance, c'est amis. Mais yo, mon bali, rien parce que yo, ça m'a conduit, il y avait l'eau qu'on y a sur Nzambé à Sanasa Tango. Tu n'as pas besoin de ça pour être en valeur, en quelque sorte. On peut voir les arafos, tu as valeur. Mais tu n'as pas besoin de ça, puisque papa, Adam, mon gars, Mouki, va pésaker Mouki, prendre soin de l'humanité. C'est le cas de l'humain, toutes choses. Mais pourquoi que ça pas mon donc vraiment, bandeko ça le biso, bon ça la angele, na o eteli surtout nous les musiciens. Les monde ka bateau ba ça ka Lucifer na banda, ba Kofi, ba Werason, ba muna ba tundo ba chéri minini. Pamba ezali ba lié ba nien, et Lucifer ba nien, les niens, la matière fécale. Muta, to ko banana maman solo pourquoi Pointe Noire. Alors on tire après. Papa na ngai pona makambo etali océan, je crois to silisi et loko mususu ingete. Nga moko personnellement yaki ko bakama ipa na ngai moni uniforme wana tonga kaoyo uniforme afaki c'est ça nazwa uniforme wana naza bon dessinateur dessina uniforme oyo na 88 na Dolizy donc Lubomo na ba air libre le nom esclavagiste là on n'a plus besoin na ba air libre nanga nazaki ko mepesa mingi na kusala ba dessin alors na sala croquis moko ya uniforme oyo na tongi yango tant toke Pointe Noire na ke ko lata yango dimanche wana nga moko na lati yango na komi na paroisse na se retrouver nga moko na uniforme ndengo wana esalinga soni non fona zonga ndako epai na zakolala epai ya président ya Faki fona zonga ndako comme nini muta muntu wala ko rappeler kombo na ye papa c'est pas grave to ke yoko tonga na bosani kombo songi na ndako tozalaki ensemble na papa Dingier wana 88 tozalaki ensemble 89 nazalaki ensemble kuna na Pointe Noire na papa Dingier azala na Luanda tozalaki na ye kuna période wana ni père Nova na Pointe Noire donc il connaît cette histoire zongi ndako na Vespa ya papa président Minga n'a que changer uniforme ya kala. Alors na sala ki mama yele na kangama ki photo. Kangami photo na ibimi mukolo tozo solo na papa kulutu. Nga na poser problème papa na sali uniforme moko boye uniforme ni sa kitoko. Uniforme tozo lata papa c'est démodé. Ma colominene et comme abiso ba dongi neto yangara zakolata zaki dongi makolo dongi quand papa uniforme vitala ndenge to zolata mais oyo uniforme na sali j'ai la photo vraiment ça uniforme kitoko na éviter est-ce que on peut permettre ngana sala yango ou bien ndenge nini na longola ki yango hier parce que na se retrouva ki ngamoko il fallait na sala conforme ndenge baninga baza sengi photo atali yango abi to solola ngai na yo na katanda donc to six na Faki comme na 22h papa Beninga abi uniforme yo ezaki toko mingi kasi to sala ngote ndenge to zokende Brazzaville to zona okutana na ba papa Leki papa dia Lumana donc to si penza ba yoka ni penza to zona okutana na ba papa Leki ba onesu mi bale papa Mfuma Mbanza na papa Dengenda bazoya Brazzaville donc tokokutana la Trinité tokokutana na bango na Brazzaville kuna nde tokosolola makambo etali uniforme toyokani ngabi merci papa azi photo atiena poche veste jour la kozonga ozongi na ye olena kita na Dolizy to continuer Brazzaville c'est ça
commune à CFA parce que biso ezaki obligatoire faut accompagner qui na Brazzaville commune à Brazzaville papa baye papa bautaki Kinshasa papa Kulutu et papa Fumambanza na papa Dengenda vandi le jour suivant babengi nga na résidence bango nyonso misato bavandi nafukami na katikati na bango papa Kulutu ye azaki na milieu na bango na gauche na ye papa Dengenda droite papa Fumambanza bon papa Kulutu abimisi photo oyo na lakisaki yo na butu salaki lamba oyo papa Dengenda tuninga yo yaki awa mokolo nini non papa ça fait 3 ans depuis na awa obimaka ndenge wana te ça m'a visé na papa obimaka bongo te soko ozobima ozokende pa mosusu faut pas viser ngai nga nayebi ke oza na kati ya Kinshasa namonaka yo mosusu te soko awa oyekobata makolo abi nasengi bolimbisi sur le champ alors tali makambo uniforme papa Dengenda lobby donc commune à liboso ba la Trinité papa qui solokile pas de banyanga motima otuni motu pa lobby ke no mekaningo wana titoka yi voilà alors tant que c'est cette histoire ndenge na bimela ki nasengi bolimbisi alors bakoti na photo abi teni oyo eza kitoko kasi osala te ata moto asengi yo osalelanga osala te même oyo oza nango kolata te kolata te tika yango ndenge wana biso moko tokopesa yo autorisation pour nosala yango alors il faut zonga Kinshasa mboka na nena kopesa yo autorisation kadi merci papa ali kene kusala musala muziki esti ba papa ba yekozonga awa alors tokomi na 92 refoulement oui refoulement yé makasi na Congo Brazza ko banda point noir ti Brazzaville la refoulé biso nga ba refoulaka ngate puisque nazalaki secrétaire de la colonie zaïroise kimbangiste au Congo Brazza donc moi ba simbanga exacté j'étais reconnu officiellement na gouvernement congolais c'est ça ça qui na ba document donc simbanga te alors là on a sisi ko ba refoulé batu na sali recensement na ke point noir pour na koyeba nani atikali na niveau ya église mais oh ba no kimbangiste ça nous regarde pas nana za ko occupé mingi ba kimbangiste on sali recensement ici on na pona na kutaki papa longolongo en tant que pasteur ayebisi ngai ke no bandeko na yo mingi bakini bakenzela ya kabinda ça va na zongi na dolisi zongi dolisi na préparer pe voyage na nga na ekozonga awa na zongi na kutani na papa Dengenda awa webi period wana azika kiloboko so disa azika kiloboko na mai ko elaki wana mai ko elaki period nga na zonga ki awa yango wana ayambinga pesinga mbote ya lokumu abi félicitations mon fils na mbeto na ye na somila awa vandi félicitations mon fils ngaso na tindio mission il faut que tu réussisses comme tu as réussi félicitations alors ninge za boy vanda awa okokende lisusu epai moko te makambo nyonso oyo ezoya ezala église ezala mokili ekuta yo awa oyoki ngai ngabi merci papa franchement je n'ai pas compris phrase wana liyo ko banini makambo nyonso koya ekuta yo awa ekuta sawa nakata seka donc na comprendre que yango te bon nayaki na mwambongo nanga natali vie à Kinshasa après le pillage le deuxième pillage vie moko très médiocre batu kolela alonga na famille nanga na bandala nakomaki sport chaque jour na bimisaka mbongo ndeko badia tout ça namoni ke mbongo oyo ekosila ezokendeka na kulia camarade moko ayebisi ngai ke no soko lingi tokena mwanda moko eza kuna ya carburant somba carburant oya moteka awa na mwambongo za nango osala affaire rapide okamatana na ye awa sans se rendre compte que papa Dengenda ayebisi ngai ke kobima te moi comme je écoute awa na seka awa j'ai fait gaffe mbongo natikaki kaka mbongo ya kolia pour une semaine nyonso nakena ngo tokomi na kisanto awa kami ekufili biso tata elali wana 3 jours na réparer camion ok tokomi mwanda tokomi na mwanda ngabino
nayebisi camarade tokokovanda na cité te toke na paroisse ami wana azaki mbangisi te tokovanda na paroisse ona na paroisse bon le matin toke na océan tala ndenge nini tokosomba carburant tokomi kuna carburant eza te bayebisi biso ke no carburant ezobima na matata alors soki moyen eza ndenge baninga bazosala somba fufu ubie masanga skol na primus kota nango na bwato kende nango ti kuna na soni kuna okosala ndenge baloba na constitue troka donc c'est-à-dire échange okozwa carburant yo pesi bango fufu bien eloko nyonso linosomba alonga nasombaki 10 sacs ya fufu nasombi 10 sacs ya fufu tiango na bwato okei okomi kuna papa na nga nateka ta saki moko te fufu nyonso tu na tiango na paroisse eza pembeni na grand marché tiango na paroisse na bimisika saki moko comme échantillon ke nango na zango bato bazosomba fufu yango oyo yanga fufu moto akotala ngo aza te mais fufu kitoko ya pembe vraiment saki mpe etonda plein moto akotala ngo aza te kaka neo tozozonga paroisse konala tusa 3e jour refoulement ya bazaïrois na soyo papa c'était de n'importe quoi heureusement nazalaki na kati ya paroisse mais na kati ya paroisse bapolisier bakoti nga babombinga na chambre kilte matinale ezoleka kuna nga nazala kobata ba chambre soki nazodonke na fenêtre nazomona bapolisier bangoli na libanda ezolokoloka bandombe obime finalement akukuma tatu malama nzimo Kongo problème nini oyelinga yawo alors papa balu azaki représentant na soyo ngomba eyebi papa balu na azalaki nani aye kozwanga chenga na mutuka na ye tina ndako na ye komi na ndako na ye tokomi kotambola na ye pendant la journée na jeep na ye mutu oye basimbanga eza te alors asalelinga voyage asombelinga saki ya loso e oyo comme eloko okende nango achenga na bwisi kusika asaki na babwato ebele eza kosala mwanda soyo achenga na bwato na ye moko tozolonga l'air nini na soyo 10 heures papa air mabe 10 heures oyo bakataka nzela wana bayebi soki olongwe mwanda na 10 heures okende soyo makambo nini okokutana nango na fleuve bien na océan ngonga mabe mais j'étais obligé na bima koti na boîte na ye tozalaki 4 personnes donc même le conducteur à boîte a signé a dit bon toza bakimbangiste mibale awa tosambela makasi tokoma mwanda parce que tozolonga air mabe pour la patron alobi ke tokende nakende kotika yo tokende komi papa tokomi totiki soyo ile moko eza wana tocontourne ile wana mpona tokota fleuve totraverse fleuve papa c'était de n'importe quoi donc ozomona bwato ememi biso likolo kotoli bulu ya grave tokomi na likolo na vague ya mai ezomema bwato likolo kotoli bulu bwato yango ya peka ubi eza na ya moteur mais oyo hors-bord quoi tolinga tosila c'est ça hors-bord papa heureusement papa wana conducteur aza spécialiste solanda ndenge bavague ezokende namona bamama ozaki na bango wana bazosuba na bilamba nzala moyo kosa bodo biso bapriere sili enzebe beime mbulusa bapriere sili comme moi je suis très curieux nakokanga miso te nakotala makambo ma ezosala biso soki nakokufa miso akofungwama ti conducteur abundi tokomi mena kota fleuve ya kimia te basoda oyo ya biso bagardaka mai bazalaki tokomi wana basoda wana babengi biso toke wana toke kopema epa na bango tomeli masikre wana tosiki toke kozonga ntango nakomi na mwanda nde naye kose référé na baparole ya papa que ne sortez pas d'ici que tout te trouve ici là nasali gafu sikoyo nazosuna eloko te mbongo te nini te saki ya loso
mbongo to esilinga ebungi fufo wana natiki yango na paroisse na ebisi bango olia boyambaka bango bapaya fitikala na yo wana tina ye kozonga ntango nazongi Kinshasa awa naye nakuti papa mbote azopesa nga sans me regarder tout ce qui était beau awa na chenille azosalisa bato na chenille awa sans me regarder apesi nga mbote aleki banda natikalaki wana bajeune esalinga pasi na toki moi makasi awa liboso ya nini ya chapelle awa na toki ti suka babite efana banda koloba papa azolekaleka nga nazosenga bolimisi papa limisa ngai par rapport na likambo yebisaka nga pena bima te me nauti na mwanda do nazoloba mutu nazoloba na ye azokipe nga te me nazoloba limbisa ngai papa limbisa ngai ndenge naza awa na perdre mwa nyonso nazalaki nango limbisa nga na kobimaka lisusu te ti après peut-être ba 3 heures du temps nsima nango aye abi attention hein, ne faites plus ça. Est-ce que tu m'entends? Ne faites plus ça. Ouais, papa n'a rien à dire maintenant au lobby là. Anazumai, sopilinga na mtu amenisinga na musupa na matoya na tendisinga. Allez, va à la maison. Kenda. Banda wana papa nanga posa ko bima na Kinshasa na sala mes fils que voyage mokéli za la raté. Mais na buzo bato za nango na période ya papa simu kimba onkiangani. Ne ko sala baye ko zwanga kozwa. Na bato ya Luanda babisa Luanda nake nasala bango uniforme na Luanda ngabi bokene ko senga ifa na ye comment uniforme est passé nzela à partir de quel moment parce que le baki poto zela tango to pesa nzela to bango ko tekse alors uniforme wana voilà parce que to briller beta uniforme wana ngana yeko banda ko sala ngokoma papa de ngenda kufi est-ce que figuré à bongwani parce que biso en tant que communicationnel tout changer de l'organe de communication. Ils ne connaissent pas l'amour. C'est transfiguré à Bongwani. Merci, papa journaliste. Papa, il a se transformer à comme une souci. Allah a dit que awa. On a kende, na kende. Atuna biso 3 fois awa. Abi papa kende. Ngana swana na baninga ba mise surtout Adelar. Bon, beta kana etiba. Na swana na ye. Ti de fait père Mao aye. Abi yo mwana okuyoka kate ulingi makelele papa zali kuluba yo posa kuluba c'est parce que boyaki kondima ke papa akende ngana biso mbilo makambo zo ndima busa ndima awa buso ndima papa kende boye biso ka okende wapi salaki ba discussion entre nous après et papa lobi est-ce que nakende kuna na kazaka o ngabi bomoni makambo zo ndima et comme kazaka est-ce que zaka wa alata kazenga ho ingete manche courte parce que nakena kazako bon kuna toliki tango akeli papa abongwani na ende mususu ngite bon ce quoi abongwani après abongwani tango aye uyamie to sali ma monsto esengela ki kamba to zonga awo après une année Faki Saint-Denis aye pona ko fêter premier anniversaire 93 wana 93 tango baye balati uniforme oyo ngana sala balati yango voilà chers amis tout partira de Paris un des éléments tokei balati yango mena taliboye na ningani oh comment ça oyo uniforme na ngai na sala na Pointe Noire on dit foutre ngwa comme ndenge nini bango balata yango ma différence moke ezalaki na dessin oyo matini kolo na flèche wana oyo ngai ezalaki à rond sans miso donc je vais dire la miso oyo ngai ezalaka te mais textuellement ndenge moko na col ja drapeau alors tango na kamwe ndenge wana bon ça va toke kamba tozongi nanga mutu kenaza nango na ndako gara yango tokomi kodefa oyo ya bato ya poto tata pesanga na uniforme na yona kanga manango ba photo kanga manango ba photo aba uniforme na bango balongo awa bazongi poto mais ngana sala bango remarque abi couleur oyo boponi zaki juste couleur oyo lati donc ça ko la faire surtout abi couleur oyo yango te oza couleur na biso na biso za un peu sombre faire bouteille soko zongi soko lingi vraiment tous à la conforme
même ata bokoya na uniforme oyo biso tozalaka na oyo ya kala mais couleur quand même faut tozala ata à peu près ndenge moko bon basonga ndako to natikalaki mon cher motema esepelaki su te nabi non je vais coudre Kevin nasombi tisi nasali yanga papa moko tozalaki na ye c'était un grand ami papa Gary nazalaki Gary le munganga tete wana yo ndasalaki ko banaki guitare na ensemble na Paris donc c'est créé chez Paris et ko pesa ngamboko yo banaki guitare na ngai na Paris na 2006 oui papa Gary akunda amedisa saka na Paul Giro merci pour l'information alors papa Gary ye passé Gary Masaya voilà Masaya nasali lié tobini batu mibali ngamukolo na lata oyanga c'est qui joue la fête de l'unité na latika uniforme avec casquette na mutu papa awa bayambanga okanisa bakanisa ki musicien au tipoto oh dans la lomuli que peut le pe chouchou hein ba tapoto batike le uniforme ali ozo sala na orgueil yawa tabi oya potote yanga bango eza couleur mususu oya ngai moko na sali ngaba ba longwa kuna puisque bayeba kinga couturier te ingete faki bayeba kinga te ke naza couturier bayeba kinga chauffeur mécanicien tout ça mais couture bayeba kite nabi nasali yangonga moko nabi atika biloko pampamba na bio ndoko ngoma maestro ayebisi bango bio mais c'est couturier boko tshana etembe pourquoi atonga bakazaka tout ça ti babandi ko visiter nga na ndako ay ko kuta na bandi ko sala ya maestro gobi na ya master moko akenda na V6 tout ça il a bango en tout cas alors mon uniforme de fumami na bandi ko sala mo bandi ko sala mo ti lelo na so continuer ko sala mo avec beaucoup de peine mon cher ami dans ce sala on a ba difficulté moko terrible ce qui vous a moi na papa te ko sala te ko kimi oke na yo ok parce que quand on a so sala couture na libanda on sa biloko ya existe mais j'étais bien dans la vie trop bien nazo so ba commande ya ba sans fait costume ya ba commande kaka oyo ya ba orchestre ba za ikolanga langa na so tongela bango bilamba ko balata na concert moko boye ça me faisait de l'argent mais pour na yeko embrasser depuis n'embrasser ma famille boye ko sala mokideza la tu es un témoin oculaire zakina pas qui se lokele muta vraiment pas muta merci beaucoup na benga kutu référent parce que tu me dis référé parce que un référent en termes français toi c'est possible que tu y a pour plus honneur l'autorité tu dis référé comme référent par ce sens là techniquement parlant merci bandeko tuzalaki na papa na caméra kuna mutaso viti ka Kakimbago soda voilà yewana en tout cas les gars comme ça nous allons voir on a assisté avec notre collègue papa Chichi kuna bazalaki na mela biso bamndeko wa Uchi Nkamba kuna pe Njigisi azalaki wana asisi kamera mama Ladi ngadi bazalaki wana biso maboko kuna musala oyo tosali lelo na tunga lelo awa na kati ya centre d'accueil Kimongisi de conférence merci beaucoup na oyo tikali balasima tozana masolo oyo ezali ke etaki mongu ninga sa isa kabana na yeki so ko kini tango foye bimaka wala yawe kona kitengi ntango la mkola lelo na kati ya centre d'accueil na Belvedere ya presse média Kimongisi donc parce qu'il ne baka le média Kimongisi d'accord pas qui sont lokele ngai wabino worldwide comme azai de mondombe j'ai qui passé mon tanga ni la vérité faut que merci merci tout le monde merci